Abonnez-vous, subscribe. Elle est bienvenue chez Maman Lydie. Le lot il y a une recette il y a foufou. Foufou ya manioko o ya fresh na makemba ya mobesu nde bomona wana. Da fufu za kitoko bomika fufu mboso za besoin ya le fufu ndezo lia na ngisasa okosala pe manioko fresh. Non, après on a osala biloko manioka oyo kaka ya fresh. Ndenga osala fufu kitoko vraiment. Hello everyone, welcome back my channel. If you are new, welcome. Today I bring another nice recipe. You can see here I have cassava and then plantain. I'll make cassava and then plantain here. I already cleaned my cassava and then plantain. I need to take the skin off and then I will blend that out. We go next step later. Bandeko tina sokoli deja manioko nanga na sokoli pe makemba nanga wa mobesu sikone na longa ba poso après na kata ngo après na chango na monesa après tozonga baka. Eza nango simple mais kitoko. Donc ba fufu eza ba sorte belé. Na chef Lydie to mendo ba sorte ba fufu belé ndenge to baliaka na Afrique baliaka ngapna na ninga yango za kitoko bomeka boza décider à suivre. Pour sokola on va bien, pour sokola bien. You need to clean that properly. To sokoli yango to linito nikango na mones. Guys, we already cleaned that and then we need to blend that.
bandeko yango oyo kasi beheya ebeli na tion awa natie na moto ya mokie omoni kwango ezali na moto ya mokie I use middle heat cook that kubalula omoni ezali omoni kubalula balula bomeka ngo bosepela try that if you did try that fresh cassava with green plantain bomeka wanga ya makemba ya fresh dena makemba omoni eza mobesi bomoni ya mobesi wana na manioko ya mobesi kitoko vraiment bomeka cha moto ya mesure middle heat wimona na pembe shiro pembe nga tema omoni manioko na ndeza kinene natie natie 3 nini po makeba mobesi po nyona natia mwa monene they depend on the. Do you know my cassava? My cassava was big. That's when I use the green plantain. Depend how much you want. Bomoni sikonde ezali bomoni ndenge ezali na tshalo moto ase na tiki ndenge fufu ezalaka edepend na ndenge yo olingi so olingi ezala makasi kaka yo so olingi ezala elemba kaka yo donc mesi yo olingi sikonde na baloli yango eza na moto ase tusu eza na moto ase na tiki yango now I leave that to cook low heat. You know, I like my cassava be like more softer, just normal, If you like it hard one, it depends. Some people like your cassava be soft or hard. It depends, I leave it now to cook. I'll be back. Bon morning, Siko. Check my mom here. Add this a little. Add this little bit water to leave that to cook, and I'll be back. Okay, my mom here. It's gonna be more to that. Bomoni ndenge after 10 minutes I'm back. Après 10 minutes yango yo soki obalola yango eza boye kangamaka nango olingi ezala makasi mpe kaka yo. After 10 minutes, be back. Tuzonge, mundingi, muna tuzonge da bino.
Non, ça il en a. Il y a plastique. Ah, voilà. Na chango na shasao. Soko ulia uchona shato kanjango. Tubuona na kangango. Apena kufunga wosi. Soko ulia na ngo. Chase na ngande za tuana na chomo kama pili. Na kat bumonya. Ngiango après no andeko na ebeli na tango na pesha sawa oyo natiki o ndambo awa na ofungola sikoyo lozela bloke koma ready mpona azongela bino awa omo ndenge ebimi eza kitoko toliaka kaka fufu kaka ya semon te kosala fufu ya manioko na yo na ya makemba donc ole biloko ya fraîche eza na vitamine ya bien mpona santé bandeko toliaka basemoni te tochangeaka bozala na olakisa bino yango bien guys. Now you see now my cassava with plant fufu is done ready. Now here you can see here it's ready. I put it in the plastic and then you see now it's very nice and then healthy. I hope you enjoy how I make my cassava plantain fufu, and give me like, comment below. Thank you so much. Ibisa na moto, ibisa moto, bomonyo eza vraiment kitoko, bomonyo ezali yola lingango ezala mwa makasi te po etanga makasi bomona ne moto ibisa mwa chaleur bomona yes botala bomona ndezali makasi bomona ndezali you can see now bandeko bomeka ngo vraiment eza vraiment kitoko na kolia na monoko vraiment gumbu vraiment en plus vitamine à bien basemu tolia keza mabesa na ngo mabete to basaleli biso mais oyo zolia oyo manioko ya fraîche na makemba ya mobesu ya fraîche osali yango yo mo lokola fufu na yo eza vraiment kitoko biso bakongo toliaka ngo mingi mda te mais nga nalinga ngo naliaka ngo mingi bikolo balingaka ngo mingi ampesi eza na vitamine to yango bazoba toliaka biloko ya fraîche bomoni ndenge eza bomeka ngo bokosepela eza vraiment kitoko bomeka ngo bokosepela next na osalela bino fufu ya manioko kaka fufu siko ya manioko penza oza tina te kutu nde tosala kwanga na biso tosalaka na bina kwanga na chaîne nga ovancha na mayo lemisa no na onika nga bomona fufu ya manioko bomona kitoko vraiment osali encore osombi manioko no bosali fufu no le na yo kitoko vraiment bomona na la sabina yango ezalaka moto nango yango ezalaka ndenge mina lambaki yango bomona ezala bomona ngo elemba me eza ndene na ngwa misusu olipo ochango makasi kaka yo mais nga nalingaka bongo mpo nayebi ke nalingaka mezi wana. Merci beaucoup, abonnez-vous na chaîne na Maman Lydie bokosepela bokozwa ba recette kitoko so bosepela na recette bo partager. Merci beaucoup, thank you to everyone. If you like make cassava plantain fufu, guys, share. Thank you for your supporting. Bye.
Abonnez-vous, subscribe.